Ale kumanga motema moto yaya. Yoka kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Bon week-end Nabino Nyon sur vos préférés Kolanda magazine Nabino KNB Kinshasa Nabiso. Kinshasa, bana classe, ceux qui a sali mbeba moko na école, ba pesi et convocation de parents, à mes malandaku, à ko préféré que le quota parents na balabala au lieu à mes ma vrais parents na école. KNB qui ne l'équipe partout, micro ya KNB qui tina terrain qu'on constater que ba élèves mingi ceux qui ba déranger na ba classe, ba convoquer ba parents, bazalaka na habitude ya kolokota batulibanda pour ba représenter ba parents na bango afin que ba répondre na convocation ana ba bengane na classe que aki azu parents moko na nzela e na e. Pour moi qui nazomona ngo que eza epe mabe. Parce que jamais que moi na oayebi kasali mabe na classe de que préfet ayebi que benga ba parents na obaya jamais que moi na ko kolokota parents moko na nzela esengeli na ye abenga moboti na ye po aya ko se justifier aye balikambo oye asali na kata classe po moboti nde ayebi nini oya koki koloba vis-à-vis na école plus moi na à salaire. Eza mabe soko mbebe eza na classe ba pesi pour ba convocation à école. Mais faut moi na sengele ya kolakisa para na ye. Soko alakisi para ko yeba moya ko koma na école. Moi je crois bana oyo ba sala ka biloko wana. Oyo ba zora ba convocation, les ba pesi bon école, ba kenda ko kota parents libanda. Ezala premièrement kokima que ceux qui parents yebi soux ya convocation wana même si ba parents ba ko punir sévèrement yango wana sala ki na place que nous os parents na ndaku yandima zone libanda pour ameka un peu ko échapper makambo ko sameli na niveau école tika babilo ko wana parce que ça mabe ceux qui parents libanda je crois a rozala na passion wana te na passion wana te que ceux qui moi na ayoki au moins na ça qui a mabe na école à mettre un peu côté yaye de façon que moi la zungela ndela malamu biso KNB responsabilité wana to ko incombe yango na ba école pour ba école mingi ba organisaka ba réunion de parents pour na et permettre bango ba yeba effectivement ba parents ya ba élèves oyo bango bazo ko encadrer et puis ba parents pe ebele ba répondra na ba invitation ya ba école te et ko permettre boye bana baye babino ke kingani aza parent ya kingani posima mikolo soki a lokoti parent na balabala e kameme na école facilement bokoye bakiwana aza vrai parent na été Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Nabino eluka kiyeba soki tradition kudiata et pa ya baluba ezalaka nini. Na Congo, chaque tribu est à la canne, ba coutume na bango yango lelo KNB ezolibino tradition kujata et pas baluba o ezalaka. Ce qui moi si à Bali avant papa na aya kotala il faut na papa kulutu ba ya ba melama il bosoto pe balia après papa ye koya sima et pas ba ni bali nde papa akoya na nzela moko na bande konaye ba ye balie ba meli ale mama ye koya na sima boyo kapé quelqu'un qui no ndenge balobeli yango na micro ya KNB. Kati ya tawana ezali vérité ezala ce qu'on a na ba mboka sinon village. Il faut avant que nous tala babo so babali mwasi avant que nous tala mwasi kuna il faut bo pesa mwa mbongo mo symbole mo bo pona ko niata ne kadi ya tana ko niata esika mwana na mwasi avandeli bi place mwa mno mobali abaleli ndiye ko diata ndiye mwana
Bon, phénomène wana ezali selon coutume banda bukoko na biso ndenge ezalaki. Tatu mukadi ata kwa mwana. Mamu mukadi ata kwa mwana. Mama akoki koya epai ya mwana. Avant ya mama koya epai ya mwana ebandaka na papa. Papa nde akoya liboso. Après sima mama aye kokoma kuna. Na tango baza koya ler babengi papa po akoma kuna. Ezali papa ye mokote papa akuluka ye pe bakulutu na ye oyo bakokoma kuna. Ça dépend ya mokolo libala. Oyo abalaki mwasi. Soki aza na posa ya ke papa bokilo aya na ndako na ye. Babanda kolia biloko ya ndako na ye komela mai na kati ya ndako na ye. Puisque ezalaka interdit yake soki ya bali mwasi bongo bakoki okende pamba te bakende otoke kaka ngulungulu bakena ndako ya mwana te. Epa na biso kokenda ndako ya mwana ifo bapesa bango valeur. Bolandi quelque kino ndenge balobi par rapport à tradition kujata o ezalaki pa baluba tozo esabino ke avant moi na mwasi ayamba baboti na ye il faut non ayamba na papa kulutu na ye liboso ba ye balie après papa ye koya na sima après maman ye kolanda et pas moi mobile nde ki parla ngo te ezaka nous papa kulutu aye na papa ba ye ensemble balie après maman aye koya sima il faut qu'on respecte coutume parce que to bota ma to kuta yango to kufa pe to kotika yango Kinshasa et l'équipe partout. À Damas, a ces différence entre centre de santé, centre hospitalier, dispensaire, clinique na hôpital. Centre de santé, ezali place oyo population autour d'une population autour de 10 000 habitants, bazwaka ba soin. Centre de santé wana ezali dirigé par ba infirmier. Ba poste de santé ya mike ekokozala pour prendre en charge. Soki parmi ces postes de santé privés motu ou bien ba église ba fungoli to benga yango mingi dispensaire, donc le dispensaire renvoie vers le privé, mais dispensaire wana ekokozala intégré donc na système sanitaire na biso à ce moment-là on l'appelle poste de santé. Et il y a aussi le terme polyclinique. En fait, du point de vue générique, c'est un hôpital qui prend en charge plusieurs maladies. Donc on peut avoir un hôpital qui a à la fois une clinique pédiatrique, une clinique de diabétiques. Ce qui est ça qu'on prend en charge les maladies on peut appeler ça polyclinique. Mais biso na Congo Mingiawa, le terme polyclinique renvoie aussi vers les hôpitaux qui sont privés. Motunyo son moment que a centre de santé naie pour avoir premier soin. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle le paquet minimum d'activité. Alors, ceux qui passent wana et kokité, ba munganga o bazali kuna ba ko transférer mutu wana na hôpital, to mama wana to mwana wana na hôpital pour akende kozwa ba soins complémentaires. C'est ce qu'on appelle les paquets complémentaires d'activité. Vous savez que normalement na ba centre de santé biloko ko la ba radiographie, ba échographie, ba opération ba ko ça na ba centre de santé. Mais donc vraiment il est bon que mutu soka se sentir mal à kene na centre de santé. Tomona kana Kinshasa basi mingi bapesaka ba rapport ya mabe pona mibali na bango na libala. Kasi soki po ebisi aboma libala komona ngolobake na vande libala ezalaka nini? Soki ba maman balobaka ke to vanda libala pona bana eza tellement ba papa ba nyokola ba mama mingi. Ba mama ba souffre belé. Oh, ba maman ngo basi ba bota na banda kwa libala. Azomona ke moyena kende zate, il faut na tikala ka na boko la bana nanga. Yangwana se momala ke lokola ko kende ta tikala pona bana na ye, yangwana loba ke na vanda libala pona bana. Tangana na loni, neti bano yangana boti. Lokola bazami kie moyena abandonné bango ezate ba ko souffrir. Ngai mo fona boko la bango ti ba kokola. Loba ke nazo vanda kaka pona na boko la bana, raison nango eza pona ke libali baza ko faire souffrir ba basi nyonso baza mabal. Akota mo sinaye azala leste de ke asa makamune mususu ailleurs. Alors moi c'est ndako faire souffrir. Alors soka talike bana nae
ceux qui baza déjà belé moi tika bango ozala te. C'est pour cela ba maman balobaka ke ata nazo souffrir ata mbala ngaza ko faire souffrir na ko kende te alors il faut na vendre rapport na boko la bana. C'est pour cela ba maman va souffrir rapport na yango. Tambenda yebaka souci ya batu alobelaka bato ata na nzela ezalaki mabongisi ya Nzambe liloba wana eloba maka liloba oyo bamama bavandela kaka mpona bana eza koloba mabanda na bagénération ya baparent na biso tina biso tozoya eloba maka mpona nini a partir ya bacirconstance oyo tokutanaka nango na mabala bacirconstance wana eza ebele neti nga na kokopesa exemple na ngai okozala obandaki na bomwana na mobali na o na bo jeunesse tant bobandi na mobali na bo jeunesse bo passer ba étape ya ndenge na ndenge famille ya mobali koya tongisi bino mobali akomi lilia mususu makambo azosala ezokoka makambo azosala ezokoka te ezokoka na te na ndenge bobandelaki akomi ko faire souffrir yo na ba besoin na ba donc sikoyo soko tali déjà bosi boboti omoni mosika bo witi omoni bana sope na teki bana ngo oya koya komema pe mokumbo ndenga na lingi na vanda kaka pona bana ngo zomona ba mama ti lelo mai na misu ezaka ya kotonda azana kawa na mena vandela bana tenga lobaki ti na suka na kovandela bana te mobala koyeba kende alingaka nga liboso bana bayaka sima bolandi ndenge ba mama balobi kasi biso tozokamwa soki ba mama balobaka ke bavandi kaka na libala pona bana eloko bazobosana ke bana un jour bakokende bakosala ya bango pe foyer esengeli mama soki ovandi kati na libala na mabe na malamu supporter parce que ondimaki déjà mobali wana pe tokosenga na bapapa soki moyen ezali bo modérer situation na kati ya foyer po ete mama pe azala à l'aise. Basi mingi na Kinshasa soki bake wenze basombaka biloko ya cher kasi ya kokamwa biloko ya mike neti mungwa basombaka te bapreferaka kosenga na lopangu to pe pa ya ba voisin pona nini comportement wana zala na mais et comme habitude te biso sur la mokito zangaka mais loko za moi soki wenze oyeba ke na sombi pilipili fona somba mungwa fona somba tomate mamba kosengana eza peza bien te na koloba pour abasa mabala la conseil bon so ba ke wenze babosa na elote basoma nyoso pour babasa ba pesa respect na nzoto tango ke ne wenze loko za ba mungwa ba pilipili blo moteka na ba 100 francs ba 200 francs faut somba pona valeur mutu bablo rosenga ba mungu wana eksa rosenga ngo kitabna valeur amtera bien te en tout cas mbala sema bandela ngo suste ba bandela ngo te pour eza bien te surtout mingi ba marié non surtout ba pango ko futela oyo batala ke no longo rosenga mpa voisin ke nden mo mungu watela bakisa be ko rolia en tout cas eza bien te tango zali mwasi okei wenze fokangisa biloko no nyoso so biloko no nyoso tina ni osenga ka lisusu moya ko senga ezate oso biloko no nyoso tu oyena ngona ndaku olambi makambo nyoso tu esili potina okotelaka sumu ninga susu te o fufu etebi o mungu ezate o pilipili ezate eza malamu te eza sinema mabe oza mwasi mwa mbongo bapesi yo na papa kokisa biloko no nyoso ya comportement mo mabe soki oyebi ke ozokendo sala marché na yo il faut obongama otie biloko surtout na programme mungu ezelo mo ya moins cher ezala eloko te okendo sengaka bato esisaka dignité ya moto ata oza ndenge ni so bayebi osomba mungu ate musana obisenga senga bakomisi ko éviter so bamoni oyo bayebi kaka oyepo osenga eya mabe conseil na opesa bango bao baza na comportement wana il faut batika il faut soki aza na quelque chose asa la provision pasombi mungwa na ye eloko ke ekoyi ko sambwisa ete ende ki ne l'équipe partout boti kolanda réaction ba kinwa ndenge balobi par rapport ya sujet na biso to koloba boeko senga eza nango mabete mais il faut ko éviter ko senga ba biloko lokola ba pilipili ba mungwa ezali ba biloko moko eza nango vraiment cher te na ba wenze na biso bino ba mama mabala bino ba jeune fille bo sala effort soki boke wenze bo sala vraiment effort ya ko somba ba biloko wana parce que ezali ba anti ko senga ngo mingi ekoki ko kitisa yo ekoki ko longola valeur to pe respect o bandeko bazali ko pesa yo en tout cas bino basa mabala bo sala effort
ya kotika bamakambo wana kin eleki partout. Ezalaki soki mobali azolinga mwasi akoluka ayeba soki mwasi avandaka wapi kasi akokamwa lelo facilité moko ekomi na kolinga surtout na Facebook boyoka ndenge bakino badeplore yango na micro ya KNB. Contre le Goana, là, ça contre en tout cas la ndimate na vie tam suna tika côté le Goana. Biso na to kola, tu as sauté amsu solingi mwasi, wolinga mwasi tam susu. Lelo a répondre tam après 3 jours. Ba vie mususu ba père na biso ba la tam susu. Mwasi ya monité. Ba ko balela na famille po ba yebi témoignage ya famille na mwasi wana. Mais lelo ba bala mususu sama au mona mutu tam mususu. Ba kutana na Facebook. Comment on sola na mutu yona yé bo kutana te na vie. Posa Android, il n'y a pas un ngo, boyo tala na bozo solo là, bo sala ba relation moko boye. Oyebi vi na été. Le rôle a beaucoup na Facebook, yo pour na zo mo la au commis spécial, au commis international. En tout cas, on a ça contre. On a comment on a le gars, ba le course na banzala. Po mo turanze o pesa mbo tete. Mais on a pas venu moko. Bo solo la répéter. Na mo a ça mini na Facebook. Na ba o pesa mbo tete. Mais na Facebook bo minde. C'est na comment on a et comment système là nzala prophète comment tu n'as pas Facebook ba garçon mususu basi balingaka bango moko ba garçon mususu ye moko azana courage ya kolinga basi ko ya affronter basi bango moko ba mususu balingaka basi à travers ba camarades na bango. Alors lelo ba o wana ya ba o balingaka basi à travers ba camarades puis à travers ba bandeko na bango comment est-ce qu'on a facilité au quoi Facebook bima bango sko ba comment kolinga basi à travers kokoma ayebi pe mutute nde akomi ko tcha sko à partir ya Facebook comme tcha litoi olingi mwasi moyo bombango na mote mate obengi kaka opeseli makama ata boyo akobeta pe yote opeseli e kokoma pe ndongi te ba boya kiyo Facebook facilita bato ebele makambo et facilita ba faible ba pere bato ba koka affrontement te yango ba komo luka basa à travers ba Facebook. Bochiko yoka ndenge bakino ba sololoni na micro ya KNB concernant phénomène bolingo tope mabala oyo ezali ko salama na Facebook biso KNB to kopesa mingi conseil na bandeko basi tope bandeko mibali vraiment Facebook ezali nango mabete pona ko se communiquer mais ezala malamu soki ozokota Facebook pona ko so information oyo ko permettre yo pona environnement na yo et non pona ko kende ko draguer basi tope mibali bolingo ezala ka malamu oyeba mutu ozali ko linga mais oyo ezali ko salama na Facebook vraiment ezala nango bien te po mutu ozali ko linga oyebi ete dame na yete oyebi te afanda kan wapi oyebi te asala kanini mona batu musu azali ko tia ba photo na Facebook yo tango ozali ko linga ye ezala nango yete akoki ko tia photo peut-être ya muninga na ye yo zo kanisa keza ye mais ezala nango yote Kinshasa eleki partout. Rubrique Nabino bo préféra ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB yo suka bakino bapesi pronostic na bango po na finale ya CHAN oyo ekopose RDC na Mali. Final la Mali parce que Mali a été gagné Guinée biso tobeta na bango dimanche à partir déjà 15h biso no souze lango. Pronostic na ngai match na moni to gagner 3-1. To gagner 3-1 na ebi gagner équipe za makasi donc to banga sumututé déjà to baki za la Côte d'Ivoire et za la Guinée za la Nante to ruta na to gagner donc to la ba démonstration avec coach na biso ibenge dans doute ezate to abena si que no coupe zwa awa na RDC. Ba match no so to beti comment il s'est déroulé tout le monde na match ya Cameroun bat même quand même finga ibenge il y avait bat baloba lo ba mo ebele mais ibenga ba stratégie na sali poto koma ramène mesika auto komi po akima ba parcours mo bomo nzela to kinenzela bien lelo toza quand même na finale to beta deuxième finale na biso eza sengo makasi pona bana ya Congo to ozela. Il faut ba yeba baza la bonne conscience ya robeta balé nenge sengeli. Ça c'est un e et sengeli peut couper gouvernement peut à motiver peu bango. Jouer lorsqu'il n'est pas motivé financièrement, il ne doit pas bien jouer, il ne doit pas bien se qualifier. Et le gouvernement, il faut faire en charge, motivation, il y a jouer.
Mais il y a un pronostic. On ne peut pas dire que nous allons gagner, nous allons perdre. Mais le résultat est soit positif, soit négatif. Je peux dire ça. Pronostic nangai pour le match final à dimanche. Naebi que ça bien pour battre belé bandimete da pronostic nanga juste tout court dans le baquet to gagner 3-1. Mais battre belé ba espérer quitter que équipe nationale ko match na finale. Mais grand coach Bengue a sali l'essentiel na be faire on est na moi ba pas on est à coaching pour une équipe tout le monde yango to be de finale yango to espérer et belé mingi ko so coupe. Tant to qui première équipe na première édition en 2009 to so qui coupe wana yango to l'inso en 2016 to zo yango lisusu. Donc to bombela bango ko gagner attends que type prolongation moko ka ezanga ate. On est ndenge bokoko ya Kongweza donc attends type prolongation ba kolongwa kaka. Kinshasa soki événement ezali banzembo ebota makape eyemba makana mélodie moko lokola batu bakuta na kana bakonyoso ya Kinshasa pona ko répéter yango neti na événement ya demi-finale ya match RDC contre Guinée. Kinshasa et l'équipe partout quand une besali constat sur banzembo et bimaka na ba manifestation lokola ba mort ya célébrité ou soit victoire ya équipe nationale ya koka mwezake banzembo wana eyemba makana ba différents coins ya Kinshasa ndenge moko lokola nesi batu wana bakuta na or bakuta na bango pété ni ko sala pe répétition bolanda morceau oyo ya Maria 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 ya Maria. Bakino na ndenge bozala ki ebele ya kolanda magazine préféré na bino KNB ya lelo to présenta ki yango na avenue du Louvre na commune ya Gombe. Bon week-end na bino nyonso kin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya